Non, fallait me ngai na moto ya malamu na ye. Et puis nga naza croyant. Avant fallait me manga boye nga azaki na nkamba. Nazaki na nkamba. Kamba pena Nkamba pena ya terre sainte. Nakena olukelo ya Nzambe. Nakutana na Nzambe. Nzambe alobaki wa akompagner ngai. Tana uti nkamba na ye kini. Tana komi na kini. Na décidé fona koma kimbaniste. Na jomi ko église kimbaniste. Na sali malumbi. Na koyi. Une semaine après, fallait me battre pas si goudou le football salade. Puis banana zaki mwana moketi na otanga na leka na via pasite. Papa nanga mère nanga bana oteka na ye na wenza teka ni bavuka. Mais bavuka nanga na otangela nango kitoko. Soki o kecha Maradona René na bana olanda. Donc tina obeta na ba orchestre, surtout voyager mère na pesa sanga billet aller retour ya côté toké. Abisoki simbi te zonga bato bavitanga mpona koma boye Djinolek va participer va tu appeler mon ingrédient Djinolek il fut un chanteur musicien ayemba rapes azalaki accompagnateur mais encadré pananga na santaki vision que aza plus encadré et na tchaki na rôle wana yango pa kusali le pas fait un bon encadré, donc à chaque président à l'aise. Donc, il y a des donc, les amants ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Rien à voir dans ma rapport. Les amants de Marara, Yopéza, Nantambe, Tamba touché, Nana. Zambende, papa Simbi Bango, a touché Fali. Et Fali, le roi, il a moment naïe. Et là, on a. Mais oui, tant que tu touché Fali, le roi Djino est là, Djino est plus fort. C'est que le Yoko Sala, il y a quoi englobant, tu y as juste Sala. Yomo Pino Foucault, ah, mon toi c'est important. Tant que tu as Delta, tu as na Fikin, tu as Wapi. Yem ta koma ravana fiki na obenga président ça déjà wa okuti banani rassembler bango chabo et chabo yem ta sala mambo et na koma na niveau score aye ba son aye ba programmation na joué à l'époque na joué même ordinateur na tchon na disposition na ye voilà Djinolek qui lelo akoma ozongi sakaka akoma ozongi so vendre na parler au mon téléphone ni ba jouer kanga mana wana asali nzembo divisé par deux. Le monde nzembo lati sango abiyango bi lati sango ba mise. Et là on a tout ça là. Vous avez un secret na bino particulier na Pepekal. Secret d'idée. Il y a boulot quand même tous on a boulot. Travailler trop yo na ye. Travailler trop, comprenez que et puis na ye un peu beaucoup na ingénieur de son. Naza installateur déjà installateur qui naza instruit nous sommes contact ya élément liboso ni sala ki kala a mona ko za oya banda ko luka musala bona ye ba tu na voyage a benga bi jona guitare au beta na zunga na selo mo bina na buna yo na bano beta guitare na bano beta guitare ngabi na baile travailler na biso na bamasa mpe nazongi pale ayoyebisa siko veshora abivi vebunga yaki alinga momanga na bira avi alobi bongo olobi ninga ataka orchestre bapere bongo nga jeune mwana moke vie mpena bizwa guitare landa veshora ngamta encourage nga eye nazwi guitare nalandi omilona c'est bon en tout cas encourage anga pourtant nayebisi eke vebunga yaki poazwanga amemanga na pire nga na boyi nga na boyi yaki amona jongo ya kisa ba père nga na ye wana à l'époque sixième des humanités voilà jeune na ke ibisa siko ba masara ngati ouais nga pire bakuba moto amemi nga na kuba february 16 et pas de la solution ya ba ayaki na bumbu ayaki na mina ye ki ari abeba vi ari abeba vi na quartier. On veut bien le petit camping à bien sur un peu pour un problème.
alobi na ye asubi wana problème ya basi soza na petit moko aleki monati Oh, Cabo. ayebisi mpena vie bui siko vie bui na yo fois ezalaki na occasion nini basilikelanga mpe mabe na pale mpo ezalaka te occasion nini ezalaki nga na bana okombine banda bomwana nga na 4e primaire déjà naza star. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous qui me suivez de partout, vous qui êtes branchés en train de suivre le vôtre Patrick Massidi ainsi que l'émission Le Goût du Beau. Comme vous le savez tous, nous parlons que de là et nous présentons nos sincères condoléances à la famille Kakonde. Nous venons aussi de perdre un grand de ma culture qui est Francis Kakonde, Tomeki Kobenga, Koyoka, Kosolola, un peu de information na source, si biso totiki et atiki biso na mokili ya Nzambe, que son âme repose à paix, et puis la famille wana ya grand presse, ya grande presse wana bozala toujours makasi et puis na bandeko babandaka na ye koma komba wana vraiment na mosika to penser na Mario Sumunga, to penser bongo na Papi Mboma to ba grand wana ba référence ya chronique musicale wana ya po basalaka biso ba 33 Chitenge ba travaillaka na ye basalaka elengi ntongo biso bapesa biso posa ya kokota mosalo toza bongo biso moko te toza pe na moko oyo aza référence ya culture na nga aza identité ya musique na nkombo ya bongo Lofombo Basse aza en face na nga émission tobengi yango pile au face bon no constater tobando changer bapiste soki nga nalobi après na platie l'artiste musicien ameka mpe kosolola na public oyo balingaka ye na baoyo ya ye bameka mpe koyoka oyo ye mpe aza nango na oyo histoire nini azala nango déjà na Congo na biso tomeka koretracer l'histoire et sa génération en bonne et difforme na oyo nyonso asala na kati ya musique. Bonsoir. Bonsoir l'artiste. Bonsoir. Lofombo Basse. Toujours, elongi nazaka toujours na sourire. Pourquoi? Nini esekisako jovialité wana eza nini mama papa nini oyoka na musique nini oyokaka bien osouvent sekaka lokaka ezalaka ine eza nga mpe nayebi te na forçaka te nayebi mpe teke naseka ok donc yo apprendre nga tunamona na bemission première question mono oseki kaka bon eza kaka nde nabotama nde nakola nasekaka trop nasekisaka mpe trop e nalingaka mpe théâtre trop donc nga à part bale eza théâtre. Lofombo Basse kombo ekenda makasi de son vrai nom kombo nini vrai kombo nanga eza mbemba ndombasi ota bakongo oyo akobotama na quartier Godé. ok donc naza mbemba ndombasi Godé Lofombo Basse basangisi nyonso Lofombo eyeka na miziki loka mpe nabetaka basse yango babakisa basse na suka voilà l'histoire a bien Lofombo botami na combien de bandeko nde baza combien nga naza mwana suka na libota na biso oza kade lokola ngai mwana nsuka kade ezalaka bien kade bato tu babatelaka imagine nga na bunda te na vie na nga po tellement naki mwana suka so bamasa na bazolinga tobunda mona nga na bando ganga osalangelo te po na ganga po mpona biso bayoka so bayoki kaka bayeba bango tu baye sikoyo tozalaki 9 nga azalaki 9 do 8 wana tu baye asala bino nini yango enta balongoli nga na groupe na bino nake d'accord esalaki na bunda te ntina koli boye de ta nature t'es doux ça se voit t'es trop doux merci en tout cas mboka musique wana ezalaka mwa baturbulence beloko ntango koma grand frère na nga donc nga nabotami na ndako oyo nakuti bainstrument na ndako grand frère na nga azalaka musicien et puis azalaki na ye homme d'affaires azalaki na bainstrument na ye kombo nini ezalaka nani grand frère Shora Mbemba oti kotika biso mpe kala te atika biso na mois de juin kaka oyo ya mbulu oyo tosila ye nde moto nazalaki trop attaché na ye et puis par ye nde nakoma musicien. Shora Mbemba azalaka musique chanteur abandaki nano bassiste et puis okoma chanteur ye moto alakisa banote ye moto alakisanga tout même baprise de son nazalaka mpe installateur nde nazalaka boye
OK. Et Na puis ba ebele ba eloko yango ezalaka mwa souvent na bafamille oyo abandaka kobeta liboso omona bima te na eloko yango mais oyo aye nsima omona ye abimi ya bino mpe esalama bongo mpona basi sur meme oyebisi so abanda obeta mpe basi bana kobeta mpe certainement basi abeta liboso na yo mais ye abimi na basi te abimi na koyemba abimi na champ yo obimi na basi nga nabimi na basi ezalela bino ndeni bon nga tellement omoni kani ezalaka na famille mwa moko na moko bazalaka makili ekutanaka mpenza ye ezalaki na ngai donc alingai nga kotambola na nga kovanda na nga etant na apprendre nga mpe na bandai na drum OK na bandai na basi te d'accord nazalaki na drummer ti en tout cas ampeshaka nga te nasala yango azokoencourage nga azopermettre Dieu merci na l'époque na biso baparent babanda kozwa musique lokola mosala moko ya mabe e baparent babanda komaintenir nga sala makambo wana me classe OK ntango naye kozwa nakomi na 6e des humanités naye kota so empire bakuba 6e okati yango non ntina nazwaki diplôme na nga bon 6e donc ozwi diplôme nazokombine okati na kati ntango mpo diplôme kuta ebimi biso za empire bakuba tona botswana OK donc ekoma mpenza ke 2 mois libanda boye bosali une semaine à Kin 3 mois libanda bosali une semaine 6 mois libanda donc moya okontinue ezalaki su te donc baparent nakumisaka nzambe mpo bamaintenaki basalaki tu natangaka vie na nga lokola azalaki artiste bamisie bayaka na lopango nga nazokohabite na nga na bamusicien nazwi gu wana nachiki mpe nzambe asalaki ke bana chiki na biso baotala nga bayebi donc mwana mayele mpenza ya classe mwana mayele obeta bango déjà combien ezala na nazongelo mpe na classe obanda obima parmi le 5 premier banda obima kote nini ye na classe wana ovanda na ba nini ye na classe bamaster no ya classe okotangela biso 2 ou 3 oui nga na classe en tout cas nakobana na premier primaire totangi na otanga lukoki masanga lukoki aza na gale wana ti lelo oyo akoma tsofa amemaka bamaser akoma na ba ONG ebele ebele ye nde tobana kowelela ne le premier soki azwi premier na premier trimestre nga na botoli ngo na 2e trimestre tokambolaka na ye donc nga mpenza ba 2e na bimango rare na chiki rare na classe na obimaka premier ba une fois na bandi nazwaka ata mosu 4e na vie na nga ezalaka une fois basilikela nga mpe mabe na pale mpo ezalaka te occasion nini ezalaki nga na bana okombine banda bomwana nga na 4e primaire déjà naza star na quartier na biso omoni orchestre mo ezalaka banzanza kaka batie baposa mbonda bachambreliniza na nido soko batie chambre siko biso ozaki na orchestre wana tobetaka na coin na biso ya birmanie sikoyo na orchestre yango nga leader chanteur ya bana mike siko toyaka na coin wana totandi plein babala mpena ekangami donc nga na deja na 4e primaire so tobeta bongo so pere na biso aya botolinga ake na nga ndula yango mpe vide na 4e yango esalaka obima mpe 4e de la classe de temps en temps omoni musique ezalaka na bapression moko elekaka yango wana série moko edestabilize anga mwa moke abima 4e et puis à part wana nakoma nazongai naka bapremier ok wana 4e primaire Lofombo Bass compte artiste musicien lelo réputé na Congo na biso République démocratique empire bakuba peza orchestre ezalaka ya makasi et puis eza na référence bandal eza na ba grand ya RDC et surtout na Caraïbes bosala tournée ya makasi libanda bosolola mingi libanda bomema drapeau plus libanda na Caraïbes kuna bopesa identité to couleur ya musique na biso na kokota no na empire bakuba ouais nga empire bakuba moto amemi nga na empire bakuba Vebu 1737 ye mpe azalaki soliste empire yaba ayaki na bumbu azalaki na mi na ye vie Henri Abeba et puis vie Henri Abeba vie na biso quartier donc vie bungi azokritique empire abi biso na empire to na problème ya basse ya lobi na ye so bona problème ya basse biso za na petit moko aleki monde entier
ayebisi mpena vie bwingi siko vie bwingi ayoki petanga aleki monde entier fo naluka ye tokutana yango na vie bwingi azwanga amemanga mpena ameminga ntina mpire na epate bango pale ti lelo vie bwingi azwi yo ena ndako ozali deja un artiste musicien oyo boyebanaka oyo ayebi bacapacité na yo mpe ye mpe azalaka mpe leader elekaka koma azalaki ya na yo ya pale ye mpe moto ainitie na monde nango en tout cas encourageanga pourtant nayebisi eke vie bwingi ayaki mpo azwanga amemanga na mpire nga na boyi mpo nga na boyaki namonaki yango ya kokesa bapere nga na ere wana naza na 6e des humanités imagine voilà jeune nakeyebisa sikoyo bamasa na nga chiki nayebaki kozwa nga nakende na mpire bamasa baboya babembemba yo tokomi na 6e orate diplôme nana boyaka nanga nayeba secret wana nana boyaka masa na nga wana Didier Meya aza vivant akoma kutu po biso osaki peda ye alandelaki yango akoma mpena asala akoma na ekole na ye ye aza mpena na ekole na ye Didier Meya bazalaki Didier Meya Hélène Tsona aza na Londres na toki na mwa clique na biso Hélène Tsona Didier Meya Angèle Siladio Mpudi Kanza ababoya babi yo okende mpena na adompasa babi okende mpena makambo mpire wana morate diplôme ngabi na baele totravaille na biso na bamasa apres nazongi pale nayoyebisa siko vie shora nabi vie oyike vie bwingi ayaki alinga memanga na mpire avie alobi bongo olobi ningabi ataka orchestre bapere bongo nga jeune bo mwana moke vie mpena bizwa guitare landa vie shora mpena mta encourage nga eye nazwi guitare nalandi komi kuna le Fombo Bass compte artiste musicien lelo réputé na Congo na biso République démocratique empire bakuba pesa orchestre ezalaka ya makasi et puis eza na référence bandal eza na ba grand ya RDC et surtout na Caraïbe bosala tournée ya makasi libanda bosolola mingi libanda bomema drapeau plus libanda na Caraïbe kuna bopesa identité to couleur ya musique na biso na kokota no na Empire Bakuba nani ayaka na Empire Bakuba bokoti kuna c'est bon bokoti Empire mais toyebi mama nyonso ayebi mwana nabima le premier de la classe aza na souci mwana nabima komele docteur asali pédagogie facilement kokoma enseignant kokozala encadré baleki mosusu ya bakousin mpo ezali no daya mwana suka souci ya mama eza amona mpe mwana peut-être na à l'époque je fais ça comme si ezalaki nango hier j'imagine encore mwana ma premier espoir à maman nyonso balobi azongela nga na palais ministre réaction mama ezalaki nini réaction papa ezalaki nini bon na ere wana déjà père na so azalaki sute père akufaki déjà tozalaki kaka na mama e mama amesanaki déjà na makambo wana mpo ntina koma na mpire nabetaka déjà na baorchestre ebele beta baorchestre ndeti nini na bandino na Weke Star na Keizeti le Roi Fantastique Mondo Choc Movema Gal Mushashino Dynamique Asha Super Roi ya John Nickel Fantastique Mondo ya Papa Viokolo Industrie Musica na beti baorchestre ebele epi na yo kota ovoza ya la voix d'Isaïe président na biso Masumu de Brende na longwe wana na kepa 20 timbar na yo kota na Super Choc de Chora Mbemba ya grand frère na orchestre ya Masumu de Brende yango mpe ezalaki orchestre esalaka la vie est belle barecrutaka pepe kale ou bien autre chose non ye mpe babengaka ye kaka comme star kaka na film ango na yo kota Super Choc de Chora Mbemba après na yo kota Empire donc na palais bayeba edeke na musicien lokwa nazalaka na mayini na chik babana odérange mpena te po nga mpena na mwana oyo bayaya quartier bawelaka kokende ozwa bulletin na nga moni série na biso ezalaka na ekole batandaka mpena boza na la cour ya ekole batandi classe oyo batandi classe wana sikoyo babenga premier de la classe Mbemba donc nga bato bazowelela kokende otikanga mpo ye nde fa bima nanga azwa bulletin donc ebana odérange bango te bayebi ke naza nanga star amona moke mais classe naza mayele
Donc baparent baderangeaki te tant mpe nakoti empire wana naumeli te na voyager tosali 6 mois ta tozongi mare amoi mpenza ke wi mwana akende ye mosala mpo na ye na baplan na ye mpe na bambongo donc ederangea mpenza mare na biso te ederangea mpenza mare te okomi na empire Pepe Kale amoni yo otravaille na Pepe Kale bato tu bayo oyebake Lofombo Basse chouchou ya papa Pepe Kale bato bengi le fait Pepe Kale alingi okolega ba musicien c'est rare de cas tout le monde un instrumentiste musicien a chouchouté bon et surtout bato bele balinga ba soliste po yango ne créa makasi bato bele balinga ba accompagnateur po yango ezaka mwa du basse ezaka pena ba tu ezotiaka pena mwa principe mwa liboma moke maji wana esalama comment yo basiste Pepe Kale azwa yo enchérir yo e alakisa mokili ke yo nde bato ebele mpe bamona bawamisien me yo nde bon wana ezaka bonzambe eza omoni mpo moto alinga yo ubie moto ayina yo ezaka monsieur ezaka mpo osali no mabe te mona moto alingi yo te osali no moto eloko te bon ngai na yo osala mosala nga président comprendre ke mwana aza élément epuis ameki kovanda nanga amoni mpenza ke conduite eza bien epuis biso ezalaki ndeti nga so nazoya rep empire namoni voiture ya président libanda na oya te nazongi ndako loseke na ye retard eza lokoka moto akenda olala libanda akenda omela masanga komi 23h olali loka minuit olali loka de libanda mais eske oye retard omoni dakar kota kaka nakoka te donc toki na baéducation wana déjà baotindo te yo momo epinaki na ye retard le président ayaki avanga nazongi pale nakeluka hôpital mo pembeni na biso bakosi mpenza ke nabelaki ndeti na poto ndeti na poto ezalaka mpenza fo lettre malade na kini elaki na époque na biso nazwi mpenza mwa billet ya médecin nake nango na orchestre kelobi nayokaki bien te nazalaki na hôpital omoni eleki e Pepe Kale comprene ke mwana oyo epuis asantaki naza instruit nyonso wana econtaki ya elema liboso nini esalaka Pepe Kale amonake oza oyo ya banda koluka wana mosala mpo nayebaka tozalaki na voyage abengi alobi biso wana guitare obeta nazonga nasala omobwe na gu na yo na banda obeta guitare yazoyoka kangama na wana asali nzembo divisé par deux alobi omoni nzembo oyo latisango abiyango epuis lakisango bamusicien eloko mpenza tosala yango wana bozali na basecret na bino particulier na Pepe Kale secret ezali te ya boulot quand même tozongana na boulot travailla trop yo na ye travailler trop acomprena ke epuis nga na ye empire bakuba naza ingénieur de son naza installateur déjà oyebelaki yango wapi wana pa grand nanga shoka mbimba toki na studio na ndako toki na bainstrument na ndako loti na ye empire en tout cas babénéficia makasi babénéficia mais bamasolo naoma okima ngo ebotelaaata oloba boye abetaka makambo empire ya ye moko abetaka te ok nga naorépondre baquestion mais non eza histoire bandeko babota mobi lelo histoire te batulubi te mabe mosala yango wana baza tellement trop epuis bayakaka omona na émission ezoleka baokomakoma na se abetaka makambo na ye te wana kolandaka te na comprendre ke baza bato mabe soki olandi bongo wana empire eza makambo na nga misala na nga nalobela yango te tala makambo te mais toza obligé mpona émission lelo fo tobeta mwa ya biso Godé Lofombo Basse awutaki wapi asalaki nini enini ememai na baplace oyo po akoma génie ya musique congolaise na biso boye tomeka mpe koretrace l'histoire tozonga na biso eza bahistoire na yo foka toretrace yango bongo Godé Lofombo Basse na biso mais tozonga na kati il semblerait to bino boye na nouvelle génération empire boye na empire ya sika empire oyo boyaki komeka toloba bana ya sika baye na misala ya sika ezalaki bato bamekaki mpenza kobimisa to
to bani bimisa empire na monde renaissance wana ya empire ezaki yo na juna mombafu to bokuta ba kolo bo géraki on ba géraki bino ne nani okutaki chef d'orchestre et nani azalaki disciplinaire to meka mpe koyeba bon na empire bakuba nga nakutaki bango bango bazalaki déjà avant nga nayaki mwa après pena nakutaki bango empire ezalaki bien organisé ezalaki mpena famille biso kuna ezalaki ne baorchestre mosu ezalaka te biso mpena ezalaki ondire boza na kati ya famille bolingo moko ezalaki baordre moko bien mpenza tracé en tout cas organisation ezalaki bien tozalaki wana président Pepe Kala azalaki leader artistique et président Tex azalaki leader administratif et président Dilo azalaki mi côté moral kopesa biso baconseil ya bien koencadre biso mpena ye loko azalaki mokambi na catholique azalaki moto ya bapriere ebele vraiment côté orchestre tokutaki bavie na biso nga mpe Pepe Kala alakisa nga kalobi moningo oyo boye okuti bango seke bango wana basalaki mpo oyo okuta orchestre donc ozodeva bango barespect to eloko Pepe Kala ayebisa ngai yango wana le temps na ye nayeba tutu nakutaki nazodeva bango barespect ezalaki bongo okutaki badisciplinaire okutaki baprésident plus bino bozali na bando bengana trois présidents metan oyo okotaka Papi Tex nde azala na poto borepeta tro te na Papi Tex nga nakutaki kutu Papi Tex nakutaki bango tout mais juste après quelques jours Pepe Kala voyageaki avoyageaki totikalaka na président Papi Tex na président Dilo e ntango azongi toyei kosala voyage wana 6 mois tozalaki 6 mois en Afrique de l'Est ti Afrique australe après tozongi kini Afrique de l'Est Afrique australe totyango ndeti Caraïbe na kati ya Caraïbe wana secret Caraïbe ezalaka mpo balobi Pepe Kala nde ateka musique na biso na kati ya Caraïbe wana secret musique genre nini musical oyo bobeta na Caraïbe oyo evandisa bino ezalaki omoni sukus ntango ebandi e président Pepe Kala empire ezalaki kaka orchestre ya sukus banda kala ya sakuba donc ya ambiance avant kutu biso tokota mais ntango Pepe Kala yaka poto président akutani na badiblo akutani na banani asali pumunu mpaka bouge alors pumunu mpaka bouge wana ezalaki déjà bacréole bakri wana banini na moment wana sikoyo mouvement moko ezalaki na Paris awa sukus alors sukus emarkaki mingi na bantille markaki fort yango wana esalaki banzembo ntango eke kuna kao mpenza kao donc mama na eza album ya kombono nayebaka te mais ezalaki na banzembo lokola tika mwana batika mwana ezalaki basala wana baveni boma bamoyibi donc esala mama na succès après empire mpe kosala basechale mpe renia kuna nawananga kuna nakoti te wana nakoti te basala basuccès mpenza makasi yango wana esala eke ntango biso toye tolamusi susu mpo empire Pepe Kala nde akomi obima ye moko empire bana obima su te bokabwani bapapi texte de bazongi bapoto non bazaka na kini ntango biso toye na vague à partir badivise par de bamami bamama mapasa ale ezongisi siko moto na Europe ti tozongi so États-Unis toboli ti bacanada wana toke bascandinavie kobanda bafinlande basuède bakote wana na basuède baonobeta basale mythique basale oyo ezalaki na banombre nango eyebani bobeta basale mythique to bobeta basale kaka nde ezalaka sale mwa monene te sale mythique na série na biso tobetaka na Suisse États-Unis na oyo pa bajazz ebetama na Montreux tobeta na sale mythique ya Montreux et puis na bafrance awa te tobetaka bazénith te tobetaka baolympia te tobeta série wana LC te renier na Saint-Denis awa LC tobeta mpe na Croix Boulevard esilia e na Belgique tobeta na Madeleine tobeta na Madeleine à part wana
tobeti nde na bastade na baafrike Bastard. baafrike nde blague te. Combien de stades bobeta à peu près? Ebele ebele biso bana biso nga mpenza na mpire bakoba presque afrique mobimba presque afrique mobimba à part ka Maghreb bamaghreb nde nakenda te me oyo etikali wana mpena totamboli yango tro kuna ezaka bamingi bastade. Ok, cocktail eye nakata cocktail jeu ya koluka mwa kwa information ebaka Cambodge quand même il est le Cambodge. Il est Cambodge wana mwana na nga na sali ye musicien. Comment expliquer l'histoire? On sait les musiciens comment? Il est Cambodge drummer pena ya Delta Force. Drummer pena oyo ntango nasali baalbum na nga confirmation moto abetango il de Cambodge. Ntango nde oyebika ndenge ezalaka mouvement elingi obimisa motu boye babanda oyibayiba bango. Ye John Scott na John Scott aza na Lille, je crois. John Scott Bogard de tous les animateurs wana bana. Ok. Lotozaki wana John Scott Cambodge Gino Liaki lelo aza DA na F victime. Gino Liaki okoma makambo na ye wana il paraît vois je ne peux pas contribuer bele po ya. Oui wana kana ozoka te do bazaki pena na vale. Ok. Le bango même Cambodge baza bano na loba nzambe fa pambola bango. Po même na zone autoroute Cambodge soka moni akati saka. Moi nazo risquer ba accident. Oh. Fa ya pa vie na ye. D'accord. Donc tellement na vana na bango bien bazaka nanga bien makasi. Bien makasi. Cocktail Streli Mikobe aza na Bruxelles. Le Prince Bel aza na Bruxelles. Tiro Jane aza na Bruxelles. Bango bakendaka Zaiko. Lelo Papi Kalombo bobenga bolo yang lobi ye aza na Canada na minito. Bolo yang. Ye pazaki na FV. Wana tu ezaki Delta. Ezaki équipe mo osakana te. Teka Dubanza aza na Paris. Teka Dubanza toyebi aza na Paris. Akoma posa makambo. Moi mikolo musique générique mo. Amo sapena makambo. Générique wana ngamo na mixango na Paris. Akena pe pawera batu msuba we batake na pawera tsasongi. Bomona ka tango biso chaka mabo oyebi générique ateka. Mixé par Ngamoko, et na studio na ngana kin, na yo mixango sur place na Paris na Pantin. Donc ils ont le rôle à papa ça va sincère pas bana quoi. Pas bana. Une chose de bien. Cocktail eye, nous sommes na biso na cocktail. Cocktail eye et mimi le fait Pepe Calé. Empire wana et Panzani. Bato bele ba yaki na solo ba lobi fo le fumboka muta simba ngo nini esalaki lo fumbo wana koka kosimba apire wana te makambo wana ezaka mpasi trop nazolinga so olobela yango te tozosolola ebotaka baguerre moko pampano eza émission ekomaka bato mosusu oyebi bato bazotala baémission na biso bato ebele baza na bamauvaise foi mpona bango eza misala na nga mesi eleka lolelo nga mpe nabimisi plan na nga ndeti mikolo bato mpe ere mo bana rezo balika nalobela makambo na nga sika ke chaque jour nazongelaka makambo wana sikoyo ntango ozoloba vérité oyo baoyo sikoyo bakose retrouve te na vérité oyo basilika na bandeko na bango famille na bakamarade na bango guerre ozonga mpa na nga okamaka yango alobelaka makambo soki kaka oyo moni ekomi nakomotala bacommentaire ere mo mpe photo répondaka bato bakuba oyo abeti arena quand même okoti arena obeti mpe tondima quand même faut beta histoire autre que peut-être bato bayebi te to bawarrior bazomona yo bagolwa lelo mpe bakoma komona yo bato ti bakoma komona yo po mokili yango eko échange connotation musique échange mwa moke faut toyebisa bango Godel Ofumbo bozomona oyo fali apesaki respect oyo fer apesaka mpe respect awuteli wapi mosala nini asalaka poke lelo bapesa ye barespect wana nasala mpe omoni bapouvoir ya madilu ya mpire totikana po bakoma mona lokwa nga nadembelaka na mama mpire bango bamosusu mpe badembela yango te nayebi te baza na bato na bango mosala bakokoma kaka soki naoloba makambo bango na eseka yo makambo so olobaka eza te kotalaka bango te yo beta histoire na yo po eza histoire ozokoma yo kotalaka bango te kongo ya pasi kongo eza pasi eza pasi makasi tolinga mpe tosinale bato Godel Ofumbo abeta mpe ya ebele pa weranson aussi obeta
premier album na bango, si je ne me trompe pas. Intervention rapide. Ouais. Intervention rapide à participer. Et beta 3 ou 4 albums. Il a fait Rigolo peu aussi. Oui. Fait Rigolo beta comment beta na qui est derrière toi, na beta na qu'est-ce que j'avais dit. Presque barumba nyonso. Barumba na tungai. Bon. Nga souci na ngeza naza na rien à prouver na mboka na biso. Et puis bato mité ya mabi bazé belé ba l'émission. On ça na moko bazela ba na okoma. Toujours la Godé le fond. Godé le fond c'est sûr. Et bien ça l'a plaisir pour l'histoire restera toujours l'histoire. Vraiment. Godé le fond ba télévision qui est derrière toi. Est-ce que lolo quand on est poto, babi fali mutameme Godé le fond. Est-ce que amemio na récompense amemio parce que ba musicien est belé bazala pa naé ba participa ba te belé ba kena ngo de là ba lobi po parce que le feu grand frère nayo to to kena mo musika te. Non, fallait mimi ngai na moto ya malamu na ye. Et puis nga naza croyant. Avant fallait même nga boye nga zaki na nkamba. Na nkamba. Na na nkamba. Kamba ya kamba pena ya nkamba. Kamba pena ya terre sainte. Na kena oluka elongi ya Nzambe. Na kutana na Nzambe. Et Nzambe alobaki ko accompagner ngai. Okay. Tana uti nkamba na ye kin. Tana komi na kin. Na décidé fona koma kimbangiste. Na ke luka église kimbangiste. Na sali malongi. Na kuli. Une semaine après, fallait me minga. Sana pesa ta un franc. Malongi ya kimbangiste. Sana pesa ta un franc. Donc voilà, batu baluka ba miracle. Batu baluka ba miracle. Oh, nzamba umisaka. Oh, nzamba sabo ete. Papa yi mwa yipsenga na kwa accompagner. Et puis, nengo ye boko zonga kisasa te so koti kilongo te. Koti ngai na simbi nzoto papa Simo Gemba on a prié. Ba koti nga na maya nkamba na sokoli na yawa. Na komi kisasa na sali malongi papa une semaine après babe yanga. Oza na ndako. Faut beta show aéroport. Ozo voyager le na 19h. Et c'est pas ça comment? Na pesa inflanté. C'est pas ça comment d'abord le local. C'est pas ça. Fali a sepeli. Nzambe nga zo be yango za Nzambe. Nzambe a touché a aidé ba Congolais. Ba Congolais o ya talent. Ndeti nga na talent. O maman le bina o so le bitem ta le velo za. Naza parmi ba meilleurs passistes ya mboka na biso. Et nazo se retrouver parmi ba meilleurs ya Afrique. Sikoyo ozaka na kin okomi le roi moto pamba. Et tout le monde ba mona ba jouer normal. Il y a joué normal, te Nzamba touché non. Et puis na ye awa, vouloir ou pas, ils en a battu au bako évoluer mikolo ponga na yawa. Nazaka na ba talent moko, Nzambe mtasala ngo. Un jour ba o témoigner, ta lelo te. Nanani, ozo ciblé côté nini pour le batu ba. Na ba domaine tout, na ba musique, ba bassiste, ba ingénieur de son. Nga naza spécialiste ba jingle, o mona ba jingle, moni nga nazaki ba jingle belo boyoka na ba radio na kin, ngam na sala. Naza mystique na conservera na 20 monsieur banda musique na radio télé du groupe l'avenir RTGA tous les jingles za la kuna biso zo ba jingle la mindelete avant information bana pararararara pararararara ngam na sala mutu so zo radio kanza on dit mindelete do nazana niveau na do ndena ye awa eza na bato bakozwa niveau mikolo ya ndeka na ebo kobanda na ba bassiste ba programmeur ba ingénieur de son siko mutu ndenge azaki na kini mutu to talaka ye kome kutu baseka ye obe bafinga ye mais fali amoni wana te fali Nzamba touché papa Simo Kimba okiangani touché fali ajunga ye na nga et puis na ye awa nazaka déjà na mwasi avandaka awa ye kamta yaka kini mponga yaka na visa te et na kin to sala mariage tout bonne di bomoni na bagi te ngana mobali aventurer te courage to baya na banda ba famille basi tshele basoso alela akim ou bien zupe mwana bata tshele na ndako na ye apele pe jeep mabala ete ngana bongo te
mais moi ça bana ovanda tosala ba makambo te mpona rejoindre esimbaka te 2 ans tokotya mikanda nakenda na maison shenge natya misapi mifali aye nanga donc fala ye na yo eza makambo ya nzambe. apelenga tout la précision est ce que ayaki nango par rapport ya grand frère no ndenge Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, rien à voir na makambo wana eza motema kaka yo mpe ezala na nzambe nzambe atouche nani akosauve yo okay. nzambe nde papa simoki mbango kianga na touche fali e fali loko eza moma na ye mais oui ntango azotouche fali lokola Djino Leke aza wana Djino Leke mpe fo bakisa commentaire te mpo Djino Leke azotalaka ah Godé Lofumbo aparticipa na vie na nga mpo lelo nakoma boye Djino Leke faut participer faut tia mpe mwa baingrédient Djino Leke il fut un chanteur musicien ayembaka mpe azalaki accompagnateur mais encadreur mpa na nga nasantaki vision ke aza plus encadreur e natiaki na rôle wana yango mpa azosala lelo mpa fali aza un bon encadreur donc atiaka président à l'aise okay. donc batashe ebele yo kosala ya koangloba ngo tu ye azosala ngo ye mo yo mo mpenza okofana na ndako olobi ah moto aza important ta toki na delta tokobeta na fikine tokobeta wapi ye moto akomaka van na fikine na obenga prise naza deja wa okuti banani rassemble bango tshabo etshabo ye moto asala mambo wana e nakomai na niveau sikoyo ayeba mpe son ayeba programmation nazwi à l'époque nazwi même ordinateur na tiango na disposition na ye voilà Djino Leke lelo akoma kozongisa kaka akoma kozongisa okovandaka na pale omona telefone eningani kpungbu otala boye mpesa Djino Leke yango mpe tolinga tokóma lisusu wana Godé Lofumbo excuse biso mais faut totuna Godé Lofumbo tout presque parce que l'histoire ezobetela biso ke Godé Lofumbo akembi trop na Kinshasa délaissé menacé na bambongo ya bato baniongo ya bato comme nga nayebi bana bakongo ebele bazala bangambu te baniongo ya bato mpena ezalaka te nini esaliki ekóma na baniongo ya bato bato mosusu alobi te ekomaki dangereux bakimisi ekutu mpo afali mpo ekomaki ke bakanga wana lokuta nga naza ndenge bato bakanisaka galère oyo babana oyoka yango te nga nayokaka nga Godé Lofumbo na kini naza na studio d'enregistrement oyo bato bayaka kokotaka bafutaka mbongo naza na mosala na maboko mpe motu oyo navandaka aire nyonso bazobenga epuis telefone nange bana osala lo telefone esala do bato babengaka partout na monde atindi nzembo nde na beti atindeli nga na mpesa atindeli nga na western atindeli nga na orange nzembo elandi kote azali epuis en tout cas Godé Lofumbo rarement azala piéton banda bane ebele ntina ye boye nazala jamais piéton donc nzambe asala ke na ran ya bato apasi Godé Lofumbo azala te puis bana nazalaki mwana moke ntina otanga naleka na via pasi te bapara na nga mare na nga bana oteka na ye na wenza atekaka ne bavoka mais bavoka wana nga na otangela nango kitoko soki oketcha Maradona René na bana olata yango donc ntina obeta na baorchestre so tovoyage mare na biso apesa nga billet ya aller retour ya kote toke abisoko esimbi te zonga okay. bato tobeta na bango badynamique asha bayebi tokenda aire moko voyage moko ezosimba te bamoi binake bana zonge nanga donc nga na kola na nga na pasi te epuis ti bato bayokaka Godé Lofumbo azogalere galère te na réclamaka badroit na nga naleka na galère te e galère ezali te moto atambusaka na kar na ye atiaka essence galère ningi nga nayaki nango ya makasi bagalère onga nalobaka eza galère en tant que naza musicien moralement bato bazoseka yo po bango bamona neti nga na moto simple na quartier na biso oyo baotala émission bayebi Godé Lofumbo atambola na la gomme na quartier nakendaka nango mpe batrajet ba 150 mètres 200 mètres na la gomme nase genaka nanga te nalata bakilote na nga mais kaka Godé Lofumbo na ere mona pokwa keba omona mpenza yodia mobimba
Yoji pena ya blague te original. Kaka Godé le Fumbo nazalaki na relation na ngai ya bien na poto, bilambe yaka nango kaka. Donc nazalaki mutu oyo depuis bomwana nga naza na oleki ya defao Marie-Paul na peso mbote. Marie-Paul ayebi akenda na Nairobi alinga zonga bo defao pesi des valises. Bien que bilamba ya Godé. Na tikala jamais kozanga elamba na Kisasa. Jamais alors. Sauf que nazalaki nanga ti lelo nazaka bongo. Naza mutu oyo nazalaka na jean na polo nanga yozo mona mais so onana kende compétition. Bien likamo boye aboza na problème pa bozala. Bato ba yebi depuis kini. Godé le Fumbo na bazo bazaki na galère nga na utaki Tokyo. Na Tokyo nde place ba yoji zalaka. Na ya nango pe za na kini. Donc bato tan bazo ba Godé le Fumbo galère na ze nani ngo nga na za na banyongo na ye. Azate. Nga so na nzala na nga bien ampiaka na nga bana nga ba oyeba. Oza la grand prêtre. Oza na bambongo ne belo muna nga te. Pona ebiki nzala lelo lobi na osala na ozwa mbongo. Na viaka na nga personne. Bato ba multiplier ba makambo wana eza bato ba bana mona nga na musika. Ah Godé le Fumbo. Fali alongoli nga na kini oui, Kisasa eza pasi te malgré na kina galère te. Ya danger, mais ça facilité. On a bien galère eza ke okosala un mois même bongo na olio nga na jour moko. Voilà galère on a na loba. OK. Mais so na lembo na jour moko lobi nango ba ko benga nga solo ndinga za na Belgique o benga président na nzemo na otinde lobeta lelo. Richard Konyako na Belgique o benga naza na mutu moko chela ka basse tous les jours na sala ngo. Donc nga so na bina comptabiliser ba mbongo na zwaka. Tana na kini naza mutu mbongo fona lo ba genzamba saela nga. Sauf que na Kisasa mbongo ne tuzala kaka insignifiant. Voilà. Le solo ki mutu mwa zolo ba ke le Fumbo kimi ba nyongo galera danse aza lokuta. Je m'excuse. Punga nazana na tambula omuni nkamba na kine ngamo na vola. Tinkamba. Oh, sikoyo yibsanga nini? Na dilongo bina ndako nanga tinkamba ngamo na vola. Tikamba yo mona vola mais belé ya bato pe obete biso ba madro de terre obeti pas faire rigolo lobi qui est derrière toi simba mesa pesa kuna. Parlons des droits d'auteur. Na ba place oyo beti wana. Est-ce que le ba signifia Godé le Fumbo que azana ba droit azana ba part na ye na ba album on so beti. Malheureusement na Congo toza na mitema wana te. Ba komaka te ba yebisa ngo même ba fan na bango te ke le Fumbo mutabeteli biso. Rien na Congo ba loba te. So pe ba yo ka soni so pe ba linga ke ba na yeba te za nini. Bon, na lisu kolobela mama te po na silika nango mais banana komi nanga kimbangiste na limbisi tout. Tomonaki pe série moko guerre makasi yo na Werason. Qu'est-ce qui s'est passé yo na Werason? Nga na sala jamais guerre na Wera. Na remarquant ngwa. Tana zotala tana otala ba titre ya émission. Na remarqué nga po batuta batunanga yo zanga na guerre na Wera. Gabité nga ne na ba mauvais souvenir na maison mère. Mais na na guerre na bango. Nini yo réclama? Nga na réclama te, eza ndi émission tant journaliste ayaka pa nanga azotuna nga question. Et soka ke na émission na ye, olia koma makambo tolobi na émission, yake luka bato bata l'émission bien, achi titre moko Godé azoseka bango. Oh, na yo monela ngo tana tali. Heureusement bato mayele batalaka ba émission. Nga mo pe na vana bi eza technique ya journalisme. Na mona même na guerre à Ukraine. Au un titre boye, mais so tali na kati makambo susu. Ba journaliste ba nga ba attirer bato batala. Et bango sko ba komisango mode. Oba oyo mituna bango sala te bango ba memango bon. So atali ka ba siliki. Oh, landa émission tamsu batuni question na bango tamsu quelques minutes kaka émission mo bimba yango te. Titre ba chebongo. Nga jamais na za na guerre na bango. Ngani na kina nga desi. Na moni ke na beteli bato tout eza ye moko te bato tout na betela muta yedenga zate muta yedenga za Fally Ipupa personne a yedenga na vie nazaki na kin mutu to ayebi ke le Fumbo na kin na niveau le Fumbo na vie na mene ekokana ite. OK kokana ite alors beno senga mutu moko yedenga pone na ye mikilia
so nasali 3 ans 4 ans 5 ans naosala mpe makambo bana poto basala na kini naosala yango naotuna mpe lilupango mo bateka kote nini mais so ovandaka na kini okowumela osala yango te. Die merci napesi peti nanga chéri mbote ebele naotozwa message moko place nanga moko boye na matadi ebala torécupéra yango mpo balinga botolo yango torécupéra yango donc esalinga bien makasi. Il faut comprendre que au délai faut mon live ça sur la maman pas mon akil merci tous déjà formation mapango looté faut na préciser mapango looté hein les gars looté naoki te lou pangoté mapango. ok félicitations d'ailleurs on a mon Congo wana te ba ke zanga raté voilà donc les lots message to ki wera so beta na Grand Paris Arena message nous repérer d'abord courage félicitations pour ezanga bende la Congo mte mata toujours matsaka bende la Congo félicitations ba travailler bien ba zongo au sérieux c'est tout voilà je souhaite ba bonne chance. Merci beaucoup donner le fond moto linga to tuno question moko eza moi un peu hein na mona ki ngo déjà et la kinga ngo yelinga lo wana visuel lo wana kamba odele fombo moto abeti musique trop abeti ba musicien belé ningo lobi particulièrement otangi ba kombo ya qui est derrière toi ezaki fait rigola ya olobi Werason mais lelo donc oza na média na médiation na kati lelo bato bakabani ba camp de warrior ou ba mimi poto ya camp de Gaulois aussi. Est-ce que tu te dis que sauf faire à Bengo ou beta basse ou bien sala pour salano tu dois te permettre ou bien fausser accord Non c'est accord point naza ko platenir na mututé naza godi lo fombo na c'est accord banane na beta so na empire te na longwa on ezaka ta nazaka na empire bakuba so muta benga fona senga accord lelo na koma indépendant na orchestre na nga moko et ba service na nga na randa yango soki na lingi mais so omoni na ye te kokanda te muta pexinga na otala ta musu bolamu osala nga na mabe osala nga na mesure namoni ke mabe elekaki na boyi koya kokanda te muta pexinga so na sentir ke ye na koni koyede mutu moko akotinda nga aza te na bazaka misia pepe kala kufa lelo naza na papitex comme président na biso na vedilo bapekisaka nga na eloko moko te oza toujours na kati empire wana mais moto akolongola nga na longwa nga moko na empire la ozongi na longwa nga moko nde naza wana motu mpa kolongola na empire aza te mpo baprésident kutu baolinga te baolinga te koperdre lofombo balinga te so ozalaka na milie empire okomprendre lofombo aza nani kuna nasala barole moko bamutu akolinga na longwa lobaka mutu le 28 date obeta na Belgique et le 28 nani le 28 ni anniversaire ya mort ya na pepe kale nazala ye na monaki yo félicitations na ndule et puis bozalaki bino nyonso na monaki bato bele balobaka te yo na juna ezalaka efandaka te mais na monaki quand même eza famille te nde balobaka singa ebendanaka mekatanaka te na juna maya nkambe sokoli te ngai nalimbisi bato tu ngai mpe na bana nauta nkamba tout le monde osalanga mabe okoselanga makambo olingaka nga te nalimbisa tu namonaki yango eutaki mpe kaka par rapport ya amour ya yo na pepe kale ne pepe kale ando olinga mpe juna trop yo mpe trop donc ntango séparation esalami on dirait bino mibale bogéraki amour wana bino mibale bien te mosusu azozela mpire ekoma ya ye yo mpe ozozela yo mpe eza longue histoire eza longue histoire nazolinga surtout wana lisolo wana nalingi soki kobeta yango te mpo eza na bato ya ba mauvaise intention bazoprofite trop nango so nga na répondre bato siko bazoprofite basalanga mabe yango nalingi suku tokokipa yango te eza makambo moko ememelanga rien olongolanga eloko te naza parmi bameilleur passiste ya kala te ti lelo différence yango wana naza na eloko ya kodiembela te pa motu ou bien nakomba motu nalingi nanga sote bamakambo wana to kala oyo elekaka wana nabosani yango mpe nanga si nalimbisi bato to sauf ke kobosana kolimbisa eza kobosana te nde mpe nazwi position eza kimbangisi me naza moto soki atake mosu eye meme soso kaka komonaka soso
so pena santé ko attaquer soso bundaka Tiens, ma o bundana soso jour tobundana soso jour akopamela nayebi te soki olembi soleil kapo nayebi te soki olembi mais eloko tobengaki wa pile face donc toza na gode lofombo nayebi te elinga tuna mwa question moko ya suka osentir bavoi ya bato ya pire comment ntango oza na podium osentir bon baza au poids. oui nabetaki na bango mais c'est eza ndenge moko te na bato bazala na kini torepetaka trop awa tozoki te un rep mpena mingi te nasantaki mpe mwa balaki na mike mike bon soki otali mpe vi yango ya poto awa eza pasi po moto arepete trop nde baloba po te na cimetière ba musicien mais eza solo mpo mutu awa asangisaka misala moni na kini ozalaka musicien rien que musique awa omona moto abetaka kayu ape musicien oza na rendement moko te donc awa eza lokola eza sous professionnel te mais na kini bamisien baka baprofessionnel donc il vit que na musique arepetaka trop abetaka trop bokozala ata kutu bato bafashe na bango metali bango bokozala na niveau moko te moto atravaillaka trop na yo otravaillaka trop te obie yo na moi osala mosala mosusu ere moso oti occasion oke na ndule bopesa réponse moko te nde toki na podium wana topesaki réponse moko te mosoka oyo abibi oyo asali te kobima mpena ezalaki mpena te mais réponse na omona bale ti leloko ozwa bambape otie bango na kambo boye bambape baisland banani kote kuna mpo tie baronaldino omonaki baronaldino baopola mais baa bagrand joueur mpo basentraînaka su te babetaka su te souffle dimina rapidité sili moto arepetaka chaque jour ndenge na boye eya pasi te biso na dubasa ocomprendre te na poto ntango ovoyage otali mpe babasiste mosusu otali baorchestre mosusu obeti na bato mpe oui nazalaki mpa suzuki na jonga j'ai aimé nasepeli makasi lalas nakuti bango emeli ana nake te moni binda bas nakendeki kaka oyo ya suzuki basiste nini omonaki na réveillant ya le 31 ti tokoma le premier suzuki moto abetaki wana baepatenga mabe dilo ebaleki te nabetaki wana te nabetaki wana te babetaki nzembo empire ezalaki nzembo nango toza mami tobetaki mami azalaka mare te mami ezalaki nzembo ya président papitex nayebi te soki ayembaka nani nayebi te tobeli batiaka ngo ye neti ayembaka mwasi na ye mpo mao ezalaka to wana dieleya lofumbo basi ya gode mais naza na nga nono awa donc temps eza ebele tokosolola ebele po eza nango kapilo face omoni ke toza mpe na ebele ya kolobela naso tolobi na classement na yo oza référence ya musique yo mpena nde musicien yo sobosa classement ya musique classement ya balider na biso ya musique ose classement comment de premier ti de 5 première musique klasele biso ka 5 première musique na lelo bon lelo na otiaka numéro 1 nano fali banuméro na mosusu nazwa na mwata na poto nafandisa bien fali azaka na poto pete fali azaka na poto pete fali aza kishasa poto bon natie bongo mpo nasukuna na numéro 1 numéro 2 aza te numéro 2 baza na bango naoya otanga bango jour na oya sikoyo tosala émission molai le 4 wana batikali nake fuye mpe na pofuna se organiser moto mosusu okokanisa aza deuxième okaza troisième sikoyo omoni question elinga briske lokwa naza na solution numéro 1 ozaka na solution numéro 1 nde mpo mobombango eza te eza mpena palpable omoni avotia moto numéro 1 eza kaka miziki te faut calculer tout. Quels sont les éléments au votia moto numéro 1 numéro 1 ezali moto wana fo azala po eza miziki fo azala nano bien outillé na miziki yango azala nano ke abima gamme te asalaka demi-ton te soki aza chanteur donc tolobaka yembaka bien dede
Le quoi, les comment peut chanter, faut y baper Robina, aïe baper Robina, ta danser. Et puis, si le roi est un musicien, si le leader, faut être bien organisé. Surtout très bien organisé. Et à part organisation, il faut appeler un bon cœur. Na cœur peut causer. Nous sommes au côté. La numéro 1 Ouais, pour les critères pour notre numéro 1. Faut un moteur malam. Faut un moteur malam. Question est si donc aux ba critère nanga. Moteur malam à côté. Moteur malam. Nous sommes faut la réunir comme ça au comme numéro 1. Au moins ta ba Miss wana mona o Miss Congo. Ba jouer carte pour na beauté. Moteur malam ngala ngala tukeza femme mabatu la poto. Ah? Femme mabatu na poto to moteur malam ko ya kala pe. Moteur malam ko mi maram na poto te yekusa moto ko péché ko kabela ke mbisi ndengo lingi. Lelo yo kabeli moto apambe zanga misuni. Lobo mona yebo lo pele musuni ndambo na plan za na suka. OK, so l'accès ko péché, moto akenda péché mbisi na liango facilement. OK. Donc voilà moteur malam. Pour moto muso aza azomona yo zanga no oza pena mo ba problème. Aye o luga $1000 ya pe sur 50 francs. Asali ne lote. Makib sabato na pesi ya 50 francs. Comprendre? Mais moto mo ya pena oza na besoin 1000 francs. Ya pe sur 1200. Donc aussi si maman 1000 là 200 no bimpe na mon coin sur moi vert. Voilà batamite malam. Et puis moteur malam muta ko sabinote ba yeba ke na entourage na ye. Lelo bo vérifier le ko na zoba. Moteur malam entourage na ye. So moni entourage na ye za bien te. Ye kaka nde danger mais bato bazaka na ye nzala baliche kauka ba ketch mugulu ebiti ba 6 muto aza bien te muta bien bato tout autour ne faut baza bien tout autour na ye test na zo bisabino ba congolais ya mwana nitinga na kin na yeki na bato ba te malamu te fali kam te yo sala ke lelo na komi bien ngana ye na bango te po na ganga ki na bela indenge tu na mona ite do bato na za na bango na kin bolimbisanga bozaki na bino bien te. Voilà, Godé le Fombo, mais au moins, nous attendons bientôt cette émission, bien. Vous avez pu le face. Merci Godé le Fombo. Ça est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Vraiment, tout ça là, donc, écoutez-nous prochainement. Godé le Fombo, donc ça l'émission, mon gros, il y a calme, il y a posé tout le monde, tout là, pour essayer. Motenayo, Alain Salam, Moteno Pamela, 10. Il y a Pembe, c'est le jeune, na Pembe, ça l'est bien. Tout peut s'attaquer à dédicace de Kokana, tout comme réalisateur Nabiso, réalisatrice, Pamela Bambo Tebele, Soleil, Pamela, il y a des héros dans l'ombre, il y a des gens qui le font. C'est-à-dire, ils ont filmé Biso, mais bah, tu vas monter. Du coup, pas qu'il y a un point qu'on a vu, émission là, comme la film, il va dire. Ça là, au moins, nous avons Gombe na Gombe héritier, il y a héritier Ouattara. Même la bêta Baswana. Oh, Gombe na Gombe. Gombe na Gombe héritier. Mon est au bêta, bah, c'est mon patron, mon a continué. Mon va pas me l'année, sur le Bibongo. Sur le Bomone, Batomte Malamu, tu es héritier, maintenant, le Mongolais n'a pas Malamu. Ouais. Tu es notre numéro 1. Ah, on est là, numéro 1. Donc, deuxième, troisième, deuxième, troisième, quatrième. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pamela. Merci. Merci à toi.